bana RDC masolango yango yo salle na biso yango yo esika combat catch kozala salle yango yo esika musique ezobeta lelo ça vini le temple du savoir, temple de la culture. Donc bozomona kaka lelo ba honorer ba artiste et puis ba catcher ba ozala wana ba catcher ba na grand combat akachira makasi lokola ba imana ba action za koto ba manson sayuma ba kadi masalami ba shora 1 shora 2 ba mushadaya ba lokola ba kachiro ba simi masolo koto ba bi lelo mutako kufana ça vini le temple ba bi so bolingbo sekwa boye pekaka awa po bitumba ezali awa ezala ya 3 fois donc 2 fois donc il y a mystique donc ezali bitumba ya 3 fois Tarara sala kitoko communauté congolaise basengi boya pour bitumbe gozalawa mutakomeka donc yemoka ibike bakatiere bakozala donc batali boma bakozala bino batali boma te boya na binote donc soko ye keba ozwa dans le vide keba robina alors na masolo oyo esengi kaka boya bapomba ya mboko oyo ya Congo bozalawa à partir de 18h ça va inde après ma solo à catch na 23h ndето na soirée à makasi empire bakuba ya poli akobeta ben sima déjà zali à bumba déjà c'est na masolo donc ayo fans a déjà régi donc ça les a qui toquent en kamuna ndeka bomonaka ça ça vini le temple donc régia mystique donc aujourd'hui l'acception ça oyo ne ba congolais ba kosala ngo plaisir na ba combat catch donc boya lelo na pokwa bozo mota distraction après combat catch tozala bongo na tala salle ba pesi biso na mundele to ya to sepela to longola ba stress ba combat catch congolais ya catch africain ya ba catch ma sécurité donc régie DG Fandi tala déjà régisseur lumière azo préparer matos na ebota la salle ngi Fandi donc Léon à 18h salo koma ya congolais bitumba munene ezala ya catch public boya n'hésitez pas oeza bongo jamola ina ogisha kamba na mama Jenny to bengi bino boya ndule gezala titongo el bakobeta solo sita soleil wanga baza awa donc n'hésitez pas venez ce soir nous sommes ensemble merci.